Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge faisons ngalano ya sika. Avant que bandele tonga mevongo ya sika. Ya ngomoni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kati ya mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore le Congo. Mbote Balandia, 3 fois W Congo ya Sika avec le boss Maurice Premier, les Diego Kao, na masolo presse congolaise à l'étranger, ça dit Moutoua Kenda Poto Tongo, boss à Kenda Poto Tongo, Abanda, Moussala Internet Tongo, donc vous avez déjà émission les grands awa na kati ya Congo ya Sika, émission na Bino Arnde. En tout cas, bon mais ça n'a pas micro na kati ya Congo ya Sika, pour comment la mon pépé ya Sika, bon bah les kinga na kalanga l'équipe on a Sika et puis na zenjulu câble, ça dit dans njulu raté, Nadège Bokou Mouyeyo, Patum Bombo 007 depuis Norvège, Nadège Bokou Mouyeyo mon pépé Sika, na romi la makasi na kati ya Congo ya Sika pour abi kotonne makamba Sika ezali, Gabi Kili Makasongo, Nadège Bokou Mouyeyo mon pépé Sika, ami makamba Sika na kati ya Congo ya Sika. En tout cas, batutu batala abiso partout. Na nzela numéro to tchaka na sewa na yib do ta na télévision, do ta na téléphone, na portable, na iPad na yo. Na nzela numéro to tchaka bo ponaki to look artiste to solane par rapport à ba réseaux circulés. En tout cas, merci mingi. N'appelle ya Blaise Alingi, Café Noir de la Norvège. Appelle le salaire biso biobité. Mon papa Siganadej, nous allons dire la cause to so solane. To ba no ba numéro to yoka so que c'est solo. En tout cas, la vente qui n'a pas à l'habité. Syriac, l'homme invisible depuis Autriche. Il y a personne qui joue artiste et moussous mais le gars va passer les choses à cause de bazar qui belé et on te met au local à coste pour nous recevoir ça pas tout bon la biso de prix Bruxelles na moni wana Laurent tendance pichou to que nous local de la coste tout solanaï par rapport à Barimero Toyoki kasombi ba musicien na ye mutuka asombi 6 musiciens voiture to éviter bon on y la coste y bien on va payer beaucoup tout asombi ba mutuka mais ba mo ba musicien no ba ya pototé. Et puis ça me pendant l'histoire de la coste, il y a des producteurs, il y a Babindombe. Koloba mingi mbanga passe neza Babino bandeko balandi ya Congo ya Sika. Tozo image balobi TV za radio te pour radio ko son mais na TV ko mona image. De la Sabino bandeko balandi Aza déjà à Kinshasa, Didier Lacoste, Mpangi, Maïfoudre, le fait c'est les faits. Après, voyage na poto, Azongeli Biswa na Kinshasa, Toyaki Kolukaye, Toyeba, to soigné par rapport à Moussala Nyakenda Osa na poto, Zayaka to ya Pamba, Tozaki Akenda qui na kanto ya la production. Mbote non Didier Lacoste. Mbote ma sœur intime Nadège, maman pasteur. Mbote. Il fait son voyage et les kindeni. Ouais, voyage kitoko après venir vraiment la mission ma voiture. Après venir vraiment d'être production à Babindombe. Après venir vraiment la voyage qui a mission à Okene. Donc voyage ils Okene bien, démarche les bien. Okay. Merci beaucoup. Na zo ki to so na quelques missions na yo ba obeta c'était makasi par rapport à ma voiture. Est-ce que c'est solo Didier Lacoste a sombeli ba mission na ba voiture? Bangonde baza wana baza jeune homme yo bana bakara sika e uti vinga donc Paris France. Ya blague te ya sika ba bakara musu eza bakidia tu banjili et ça c'est la bilo mais o ya ba petit eza sika botalango pe bo comprendre. Donc toi bon si tozo tout na parce que e koza mutu mususu bo pesi to mo na ba réalité za rebelle o pesi mutu mo kara otambo na ngo vimba na ngo me kara wana eza na ngo ya yete ba pesi ka kara tambo me mikanda kara wana komboza ya yete est-ce que eza ka pe ya ba mission na o pesi ba voiture ya yo moko ba otambo na ngo mais mikanda za ya kombo ya bangote on polémique hein car eza ya bango mais je participer c'est ça Delta production participer mais ba voiture eza la ba kombo na bango et Kotimaï et comité na kombo na bango neti ya Yannick eza ye moko eza ye ya parfait eza ba kara ba botika ba polémique quoi non eza polémique parce que tout le monde a payé na pesi bango ba bituka basa na ya bango pour ne pas ko beba na maboko na bango eza okese bazo sala faut bénéficier de ma bêta en tout cas so eza bongo c'est pesi biso makasi si mokozi munene lokola ministre bitakuya otikanga jamais
bakonzi ya mboko lokola ya na ngo bemina ko kotikanga bamituka eza bilo pamba bolo bande mama musala GRK Germain Kambing excellence jeune noyé na idéologie la politique en mboko mokonzi okeso je lui salue excellence tika makameza bien. Ok, merci beaucoup. En tout cas, nayebi ke bota la biso monde entier na yebi ke bato oyo bota la biso partout. Bota la biso na Paris, bota la biso na France, na Belgique, partout ici ka boza yebi ke depuis Irlande bijoué diakam motema ya Ngolo. En tout cas, nayebi ke ndozana otiki komi tout ne bele pour Didier Lacoste a confirmé. Mais c'est biso plaisir parce que tout le monde a déjà orchestre moko to tanga ko moté ba pesa ba Michel pe mituka be mituka neza na ngoka ya yemo boss. So Michel le orchestre bazongi azongi mutuka mais le quoi wana eza kaya yo bongo eza bongo te to sepeli sikoyo. Nayebi ke yo bandolo bongo po yo kaki lisolo ke babina kangi mikana te. Groupe Moutessel ba démarche. Ba photocopie pe ko tika le pas CG, eza ma bête mais ça mituka te boni. Osuluka problème te si to leki côté na toke bana kin ba petit bana na mituka sika. Ya blague te. Donc déjà le samedi prochain ba roya cortège na bango mituka na bango. Ça fait 2 mois. Ba play comment et ça 6. Ya bien va je crois semaine prochaine roya. Roya linga ki type. Ya linga ki type abivé na sali trop. Yebisaka excellence bitakuya foka donc loka likolo. Donc penza Didier Lacoste a confirmé biso que azan voir ma po yemo asomé ba petit car ezate ke yemba to boira mutu mo songolo asomé lo mutu kama yemo abimisimbo na poche na ye asomé ba mission na ye sali biso to beta no li solo ya Delta Production obengai nando mo ndé Delta Production kufa mais la vanda ka bo na moni babindombe félicitations artistes to beta to na studio to monde musale to salima to moni signé Delta Production et Didier Lacoste. Le côté Babindo me succès na Porto d'Angers, ça fait 3e semaine, on est le 12 janvier. Là je te dis ma soeur, toi aussi senti momoko, azape nanze momoko a mbena massa na ngana ni kantuele. Maman m'a bien abandonné danger. Donc le 28 déjà va céder na ozala, te éviter bino je crois les 30 hôtel Venisa na conférence de presse na. Bogomo na bino moko et puis fa beta première sortie à hôtel Venise. Donc bon c'est là. Toujours Delta Production. Ah, Delta ça la JDD peut toujours la projet na aide. Dans la projet la masse c'est banda de programmation. Na mito rien à dire. Si comme on Delta yo moko déjà au se produisa yo moko, to yo comme on a sous au toucher ka bande ko na maison mais okipa babine et puis la génération na bino. Ozo viser sous JDT. Na habité. So de JDT. So na lobby bobo so za numéro na benga kitoko to la programmation. Aoya ye moko bomona ndinga osola na télévision ndenge peka baba sola. Po nini po nyo solika shoba master no moni ke bateau. Tous na souci to se soutenir les expériences ba master bana kombo, tous na ba kombo, ko sala ka te po mbonge kende pa mano. Photo chela na ba mai to soli ndeni mama si abibo, j'étais ayo ngo sala bolo. Didier Lacoste ça en état que PDG. Na éviter sur le bagnan. En tout cas ça les biso bien o eza ba innovation vraiment la musique à Congo. Nous avons des sous babili l'autre bisanga sur le studio. Babindombe. Abisinga o ajaninga dozaki na yo kisanga ba plan na yema tellement zaki désordre. La plan jani Désordre. Côté voix. Moi la mai na ngai mais te désordre ndega pesa ko déjà master na espoir pauvre. OK. Espoir d'un désordre ngambison. Ya zo sanga suna fini sur studio et tel désordre. Ah désordre la boulotte et Achan c'est un grand chanteur. So on a Achan Ondoki. C'est un grand chanteur. Banzimbo kitoko ma pesa de banzimbo nini pauvre zo bimisate. Ça fait 8 mois. Et on y monde ya bibiso ngande ngabité. Peut-être sous un sur na zo be. Je reçois la pena kitoko Achan déjà va prendre les produits finis. À ça la clip générique. Et ça on pas pauvre mais c'est qu'on pauvre bimisité. À ça l'équipe générique, à celle de 3. Mais on t'a financé, c'est quoi l'équipe pauvre? Si on met sur le soto, soit nous, quand on met dans le solo, il disait la cause est producteur. Si on y a on s'en masse la production, on est yo moko zo côté ça va miser studio, yo moko c'est si bon on va clip. Studio, les babi ça produit infinité. Si on y a pas on est déjà né dans tellement qu'il n'en a bien, non, faut c'est le mastering na poto na mixage na poto. Né na salle ya babi pour la kilo, ndé peut ça na JDT. Biso to bisi qualité frère. Mais ça ça derrière.
Il y a une Serge Kaimbe ça pas. Excellence na pese mbote pour moi battre bango bien la cause c'est ndeni ngabite bo bien je d'été ba sous na Serge Kaimbe te doyom to récupérer nga na ebi ngote Jackie to solenga na ebsenga kino ya la plan na ya ministre ces albums na bango erobima mais obiso to ça les maxi single à 4 titres déjà pas on va aller solanga na mona mais ça pas donc so to comprendre be producteur ba bomba ki babanda bo loba yande Didier Lacoste ya bongo te to solanga na mama to luka peuple sipel au sentir ne peut to sala mambo tout so to longo mambo biso ma jeune to tele mais soko da fois plus to mambo na biso to sala piraterie évidé to na bakanda danger de photo landere me ba to na biso po ba zo mambo na baba badama to ma solo mena c'est au sepela producteur Didier Lacoste ba bon star na bango gérante motema de petite somme boye belin hôtel venir soin cadre kitoko dimanche pe bona bana bana genre c'est bon vraiment en tout cas nena essaye bino Didier Lacoste tout son nom sur la production moni biso ne toza betoye baraté ezara ndenge ni temps producteur aye pa mutu expliquer no ngai surtout na comprendre ngo te pina bato ba ota biso pe ba comprendre ngo te lo ngai la producteur ba sauter moi étant artiste na ba petit moyen na ça au petit mbongo pour sonner mutu pour sali papier c'est le montant na ye ba plan pour sonner titre que on a titre nga mo 10 chapa 30 chapa bon tout juste 3 titres beaucoup wana na toi titre na net mikolo nga na ese ba beaucoup de studio je dois sali ka mixage. Après mixage tout ça les clips après clip tout ça les promotions alors tu es sûr que tu es sponsor tu es quand tu partager ce sponsor les ananté toujours bon dans la promotion c'est ça siko bo signer ba content moi mususu ndenge beta ba concert pendant 2 ans maison d'été bandozo boyo zuboyo to ezama mususu wana penda ba yaki na onande ya mabe olo to sola pena Jackie ya la kate ngapo na ambition concert ayo soki ndenge na obeti ça y artiste to solo li mais concert c'est pour l'artiste les artistes comme tu na beti concert des ayo ezala wa biso zala ba wera ba chipes mambona ya to sola ngo tellement bango ba ko ngama lela ba musicien ngo ba kina ba loko ba massa ba so sinela kidiba to ma solo ngo to ba normal massa ba mo regretter ya raté siko ndenge ba po nini ba musicien ba ebele bata viva bazali bat ba marquer la tête baza parce que c'est po ni ka choix na yo ki ka na maison mère c'est moi sur moi 200 000 bimi c'est na maison là. OK, te rega tu fongola ba te sko to lubana makambwa. Les faits c'est les faits hein, les faits dévorants. Yango wana no? Ka moto na jezela ka yo mona ne batu ba konga na. Yeb se biso don obimisa maxi single to album mobimba pena ka. 10 titres. Il y a 6 mais comme que belé na 110 ka. Ni bat ba solliciter trop. Mo konziro la bitakuya. Azala nzemu. Tala niveau. Donc il y a 10 qui est président. Il y a des musiciens qui sont mikonzi balinga koyoka. Ba fa lokola ba Lacoste. Ba Koffi Olomide. Donc biso to ba fa mikonzi. Net Patrick Bologna. Nzembo na kati Arsène Kingo. Vous comprenez le niveau? Jamais Kambinga. Aye lisusu. Il y a ça chaque album sponsor officiel, sponsor légal. Donc na yo album mais ba konzi. Album ya bakonzi bo sepela na kati ya 10 titres ana Didier Lacoste ba mission obi ba signer ba titre to ezaka yo moko osa ba featuring na ba album na mwanzo ya album musique ya mobile ba mana bango abo ba de l'année prochaine parfait nzembo na ye yoko nzembo na ye daes nzembo na ye toujours delta le monde la mise to ba ya na delta kala de beta mona mai na ngaka ntole déjà tanga yoki lisolo ba betele mo yebi nzembo zala calme. Oh mai nani. Moi Nzembo. Parce que yemba puisqu'il y a une main noire dedans. Et au sel mangama kitoko. Et puis sur beta me fulami. Yo mangama production et tout beta na mama ndo. Tozosko fait dévorant au camp. Parce que aussi depuis avril on a fait de. Au tindela biso déjà ba affiche to mona ki mais. Toi tu ko so ba tenir ba danseuse. Tozo tourner le na poko na lobby. Sina ba main to kuta na Paris. So mais mais déjà kitoko. Na Congo pe na moni frère ça fait na de la forêt na Koffi Olomide. Est-ce que vous contactez bango déjà? Est-ce que vous linga? On pas okuta nga déjà ça d'accord. Au Vincent. Vincent yego de ya Noël. Ya nga palette. On a fait nga mukolo kese.
vie nanga parler moi bi nga na uta ko ya mon émission a olobaka yo na vie besoin na rando na niveau musique po ba petit na yo ba musicien na yo bazalaki na wenge yaki j'ai moi bato ba rappeler la vie bakosa vie tout la ka ba vie moni ba tu makambu ba docteur Pichu muzungu donc ba meba bangambo je sens méchant faut soit méchant au comme méchant lobby kasi ba bi yo pesi sumbota idio fate ya wana zongi donc mot de Dieu fanga na pesi méchant et bon pour ni petit nanga ini sa zongi te et bon pour ni Eli azongi Eli pas sumbota idio fate ezaki ke bato ayaki wana bando kosa petit esi vie tanga yo ka tala bino wana petit village bakosaki ba petit tokende ba sombelo ka ba petit 6 mois ngo ka raté bana ba petit ba kena septembre méchant bi nanga so atundika docteur neni motu na se ngana na tawo lobate nana poma mutu te yaya za ya nanga nakobeba na ya nanga te pona ba musicien bango baza bana misala nanga nga yaya za ya nanga famille donc je lui dois beaucoup de respect nazaki na calme na garder maîtrise nanga na garder maîtrise ata ba finga nga na émission mais yaya za yaya donc on va pas musique famille pe kaka ba finga enfant mais ça mutaberet ti meya lo ba wona ya musana ya mutaberet neti ya boulot na ya salaka finga mais ngai naza moto oyo bonjour chef naza moto oyo nakoki jamais koloba mabe ya na ngai po tobima wana tosalama wana fo ozala reconnaissant et puis fe wana eza ya famille ye nakeki singa donc vie de citasali napesi mpe me ya mboti c'est ça nzi nazokende états-unis na omona mpe baexaucé na bagladi po c'est la famille c'est ça. Ok, merci beaucoup Mvwama. Sikoyo tozwa fait de vos camps parce que bato bike banda eloko no ebeta en société likimbi. Donc bakanga ki likimbi to ebite sikoyo. Bakanga likimbi to ebite sikoyo na fait de vos est-ce que to retrouver suka ba crio esala ki bakanga likimbi to to bina pa ba danse to besanta ko binza biso bandaka. Likimbi bakanga kango mais faut le beleka ba comprendre ngo na retard na mona ko ba shumsu ba chona be ka fala bakanga ngo kaka. Danse meilleure danse tous et puis tous les bins journalistes chaque année oh le ballon c'est ça danse ni les kimbi sans promotion faut le papier vérité la petite n'a pas bimisi na bango ba lema ça on a bimisi des plans petit na somo pembe ba meli mabe oki so longo te ameli bango tout so ngala la ki mengo ba petit ngala là-bas ba tout ba regretter ba bimbe petit na pembe lema ça ameli pas ça na danger ameli bango vieux ko tanga miselo mo ba petit ameli bango mabe ameli bango tout na terrain ba mona na te mais ba tout sati soka soka tsole mai fuda la ga ne petit ngo yo kana o mele so mamba solo mais félicitations à petit na pemba linga do robilo linga yo kana te yo bingai ngaso ba miselo ba fie ba bunga boye bi ngote ba seke be chaba te bele ba pandi likolo ba likina ba onem c'est le mona ba tout zo boka sikoti yebisa muta kimate vela nga kutukambo yema bipeti nanga na ibike soko boka ya somonga ya mabe vedo ndina za donc za la nguma lala ki siko ya lamuki donc le fait de vos réseaux ya donc blaguité au senti yomo. Merci beaucoup Didier Lacoste. En tout cas, Naebik Pati Yemekwa, papa de Jason Yemekwa depuis Paris à Sepeli, Bijou et Diaka Mangolo, Motema Yambo Shingolo à Sepeli et puis ma Brigitte, Mabita Brigitte Teka Babila où repose le cœur de l'artiste. En tout cas, bon week-end nao, bon séjour kuna Naebik Kalaming to comme la biso anakin. On voit mon tambour na mungongo nao et ça abiso bien. Obika mungongo nao za na voir mo mbongo nalingaka mbongo la vilanga ponga na melinga seke ngasi kuna bangi peta mabule wana ponga na lela mbongo la batata pecho bazola nzimbo elebi petit monza bina mona wa leader wa bomba mbongo na chaussette ngali monza liboma ngabo mona zo bomba mbongo na compone de pecho akenda monzongo ça vie ça né la geta wa singa no kese monza zo ngala bulono apeti na azonga repa na ngai akeba kofi kuno babeteli kofi abukali mini azonga ajenga na evite so za monzo peti na ngai aya ngala boya to monte mesha ye azonga na ye ali bakosaki ye ndenge bakosaki peti masa na ngai kantswele ake kuna peti nga beta jusqu'à arte mesha bivira moni kundo soma peti bakafana za ngai bo rate zela mbalasi nazo kene États-Unis
pour la reconnaissance puis avoir qui disent que c'est bon. En tout cas, batumi balingara nzembo na inspiration, na ebité so obana na inspiration côté so na ndem soupo CP ça Kervi Kabengeli orta la biso depuis Paris leader. Na mama mokonzi. Natikele mokili bitakwira na ekeye. Sakala bala mungo ya évidemment. Mais le boki maman Massia moi qui toko pour partenaire na na Paris. Maman Massia à Galaxy na Aubervilliers Rick Carmal 17. Natikele mokili bitakwira na ekeye. Sakala bala mu excellence. Sakana mala mulokolo zana posa vio sakana angala coste boye belé tobeta 3 fois hôtel Venise vendredi na kata salle wana samedi na kata salle wana dimanche kaka ndenge na sala ki 2 fois siko na bati mo 3 et ça va bien bakbeta na Venise pour l'isola stade obi ke stade tilelo na habité stade tilelo vraiment tokena mama mboka yo moyo ya décembre tokena mama mboka et puis na lobama ngamba stade wana tilelo moko te massa na ngaba pour massa basala ki guerre buluke ba beta ba stade net jibela oyo ba beta mais ba massa simbate guerre na bon simbate donc na minute okutu ko ba petit ba bimie belle donc guerre na bon simbate donc moi wa beta stade na minute so ba so tant sur la campagne pour petit peuple ngama déjà bon ba tout ba tala yo na Paris na États-Unis place aux autres la semaine prochaine le 18 to le mois sika ko ya fait devoir mwasi na ya maka okoko simbete nzele na ya maka okoko simbete na deji bokungu ezonga asima eza betiste mwasi na yo moko simba ye mpona bwaki yo na deji bokungu ezonga asima côté chant bokoyoka excellence son éminence nzembo wana naoyemba ngo sikoyo te comprendre na niveau chant nazongisi chant na valeur na yembi na niveau moko ah non bon c'est pela rien à dire bon mon a image donc la qualité la image la clip la fille on a poto la carré dans la kati donc vraiment on a misé si ba tuba otalo mbote te na Paris na pesi mabita mbote mi fille maman Massia Bosto Doma rive ngombo Bosto Doma yobi ndambonga makasi si la raté ya solo pe quoi to sepel to moni Western Union otikala yo mona Paris wana tadi mabibi masala nga yobi toujours de cœur après c'était dans la Paris les 17 to za molo moto sana laissé après na avion les 18 na tongo poto beta na soir na États-Unis bilon boyebi mon ami qui la kala mon ami qui la tongo ngina na 7h obi zona na tangila na 6h na zongson ya kombo wana angina na 6h donc la musique pour déjeuner ko songindi na deji bokungu simezo bobi na sima ba mama ya kini balela sima nde makambo bakenda Dubai pona sima mais bazo koma na Dubai danger sima wana nini be bolinga ma ba sima bolingi bêtise sima nde za wana Dubai so mta ofa jete ko chempa na vio keli bosu ko zonga simelo ko zongi sima maamne so te bakenda ba mama ya Congo oui bakenda Dubai bakoma na mbongo pona sima sima nde makambo oh DJ la force sima makambo ndeni omoni na expliquer moi sur disque ma. Merci beaucoup Bandeko Balandi ya Congo ya Sika Moutu Koyoka Nenge Didier Lacoste à lobby Guy Michaud Mukanda ya France Oyoki Nenge Didier Lacoste a expliqué biso par rapport à ma voiture par rapport à ma camionnette surtout en tout cas Basile qui poupa le futur honorable vous comprendre Nenge Didier Lacoste à lobby en tout cas dans le monde entier ba diaspora on a charge ya informer bino mambele kana mboko abi abwanola na mamba sika mamba karatepo mamba kalinga kate makambeli kaka ya sika ngana zo benga ibenge depuis Norvège azo coacher biso les boss Maurice Premier babi le Diego Kao ça dit akenda pototongo poté malamba depuis France ti bozo mona biso to samusa kitoko boye po ibenge azo coacher biso Mega Armani depuis Finlande donc ti bo moni mu pasika boye ayeko chaba mon so contre mir pour ça dit musala ngo bo sala ngo c'est l'odontologie José de Londres Sida Bilele oui maman loba
ozala na kin obetaka tour na kin oye masolo ndenge etambolaka. En tout cas merci mingi bozala noka en ligne bozala connecté na Congo ya sika po bozwa makambo nyonso tali culture mboka na biso avec Nadège Bwakungu Mobepa sika. Omoni yo ça dit okopola wana di balobi ba maman autriche binones bosangana avec l'épouse Maurice Premier balobi Diego Kao avec sa maman autriche 11 mars balobi le 11 mars oyo maman na mwasi azoza Valère na ye balobi Valère ezala ba maman bato babota biso ba maman bato bazana susi na biso ba maman bato bazana susi ba lama ba maman et bon on est songi de Londres invité surprise José de Londres a kozana ba maman autrice le 11 mars na Autriche cadeau signé Maurice Premier et puis deuxième cadeau invité surprise yamité elle me sousunga, elle me soucier. Boss Maurice Premier, Diego Cao, les bâtons de Moïse. Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge fezo ngalano ya sika. Avant que bandele tonga mevongo ya sika. Ya ngomoni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kati ya mikili.